Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Balinga minakolo shalom shalom oyo bazana mboka Kinshasa, surtout Kinshasa mboka na biso République démocratique du Congo, mboka ya bakoko mboka na biso na pesi bandimi nyonso shalom oyo basambela pe basambela rate shalom. La pesi autorité en mboka shalom depuis président de la République shalom et gouvernement batuna bango na kimbuta na pesi shalom na bosa be kimbuta te. Alors na pesi shalom bandeko ya poto ya Londres toujours bato ya États-Unis, Australie, Chine partout tout le monde de mobimba. Vraiment la licanisio yo ADG yo mokolo chaîne et puis na maestro chasseur d'image à tout moment bazwa qui parce que toté ya batou. Tout ce qu'on a débat politique, débat politique c'est bon, on peut le faire. Donc on n'a pas la mboka, mais tout ça préparé à arriver. Seigneur, azali proche avec cette signe coquille. Et là, dans un béton milenge la ngonga yonso pour na tina na liloba oyo oyo ko toucher bato na mboka mobimba mokili momba na sengena oyo papa oyo anglais l'exango en anglais oyo français l'exango en français oyo ki allemand l'exango en allemand parce que ekiko sunga mokili momba prophète dans rapport ya mboka moko te dans rapport na mokili momba lelo na ile bino matea malamu na tongo lelo oyo ko sunga bana nzambe na kata matea wana thème na biso ezali comment vaincre le combat mais soki tomoni na Bible ezo bisabiso ete combat ekosila na kati na moto kai deke moto akufi et moto il faut a mériter opportunité okanga combat ni ya kubunda kati na yango lelo tokena makomi mosantu to ikote yango lelo na 1 Samuel chapitre 17 tokotanga muke de 1 jusqu'à 16 mais tokozoka ba extrême muke po tokota kati na yango. Les Philistins eurent leurs armes pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Siko qui appartient à Juda. Ils comparaient entre Siko et Ezeka et Éphèse d'Amen. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils comparaient pour au valet de Téribène. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne à un côté d'Israël et la montagne d'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sorti hors du camp des Philistins s'avançait entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était Gath. Il avait une taille de 6 coudées et impact. Si sa tête était un casque de rein, et il portait un cuirasse de caille de poids de 5000 siècles de rein. Il avait au javelot une arme de rein et un javelot de rein entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme un au souple de Théram et elle lançait puissant 100 siècles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa au troupeau d'Israël, rangé en bataille. Il leur criait, pourquoi sortez-vous pour vous ranger bataille? Ne suis pas les Philistins? Ne vous êtes pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi, il battra contre moi. Bande konangai balinga minakolo makomi na Nzambe ezo bisabiso ya loko moko munene et na 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 58 ezalaki na Israël mboka na Nzambe mboka na elaka et Israël azalaki na Nzambe tango nyonso Israël azalaki kotambola mibeko na Nzambe koyoka ye. Et ce qu'Israël a zangi koyoka Nzambe, Nzambe azali ko kaba mboka wana na maboka banguna et na tango wana akabaki na maboka ba Philistin. Or que ya Philistin bazalaki na mobundeli makasi, un guerrier plus qu'un général. Ezalaki Goliath. Et Goliath il était fort
puissant. Et il ne jouait pas s'il allait à bataille. Et ce qui il Philistin, bazalaki un espoir était à kolonga bitumba yo pe akoboma roboto la mboka. Frère sœur na ko bisayo makanisi ya batu eza makanisi ya Nzambe te. Lolenge batu bazo kotambola za lolenge Nzambe bazo tambola te. Eloko ezo ya lobi oyebi Nzambe. Frère sœur, l'homme propose, Dieu dispose. Et Goliath ezalaki un grand guerrier. Et Philistin nyonso bazali ko compter na ye na tango na Saul azalaki roi. Tant que Saul azalaki roi, il faut pas Saul azalaki guerrier, il faut monter qu'on remplacer ye pour être à côté de la place où Saul azalaki katine. Alors frère, yo kana biselo komoko. La Matthieu chapitre 3 verset 39 zoloba. Qui dirait une chose arrive sans que l'Éternel ordonne. Nzambe regrette en Israël. Mboka na ngai. Esaïe 56 verset 6 et 4 lobi, Israël c'est mon épouse. Babungi ngai, bakimi ngai, na kabi wanga boka Philistin. Et tant que bakomaki na bataille au frère sœur Goliath abandaki kotelema na défi. Abandaki même ko insulter bana na Nzambe. Abandaki ko ganga. Et frère sœur Israël azalaki na muta kobundela bango te bakomai na kobanga. Frère na ko bisayo. Goliath bozo kalelo azali image ya Satan. Goliath moko telemi likolo ya vi na yo. Goliath moko sur la défi na yo. Goliath moko alingi progresser na vie te frère. Goliath moko alingi bala pe obota te obali me obota kate Goliath aza pembeni na yo. Aussi si ba université on sali ba classe bele mo sala malongo zo kate frère. Goliath ya telemeli yo image ya Satan. Oh Lukabo que de pas voyage au kende que te frère Goliath atameli kati yo ba demo batameli kati yo ba coutume atameli kati coutume c'est image ya Goliath sorcellerie c'est l'image ya Goliath maladie ba personne héréditaire si la kate frère cardiaque sida ba fibrome ba myome frère au mécan hôpital Goliath atameli ba ko opération difficile la kate Goliath atameli bosu na yo Goliath azo ya pona bongisa yo te Goliath avec Israël pour Israël sengoté pour na boma si mama kila a détruit bango. Et Goliath a mis bosso nos frères sœurs. Et les gens disent les voleurs viennent de rebelles pour égorger pour détruire. Oh Goliath. Tala la mboka na Kinshasa mboka kitoko na pays mokini Congo. Ba Goliath ba tele pour yiba mbongo ya mboka. Tala Congo démocratie ne toujours souffrir les lots pour ba Goliath ba bisika nyonso. Donc ça la bonne Seigneur Jésus roi d'Israël. Ba Goliath ba tele ko botre na biso ba basi na biso tuna bana na biso to ko violer bango. Loi bimi ya ko violer bango bazo violer ka bango ba Goliath. Nani ya ko simba Goliath? Nani ya ko bunisa Goliath? Et Goliath c'est l'image de Satan. Goliath c'est ça kat na yo. Ba Goliath c'est ba femme de nuit puis ba mari de nuit. Le plus grand magicien c'est Jésus. Et comme Yesu, dans Philippiens chapitre 9 verset 13, il dit et puis à l'obin abiso 1 Jean chapitre 4 verset 4, bobanga bangote nzambo ya bino aleki bango na munene pena makasi toleki bandoki na makasi toleki magistrat na makasi toleki magistrat na makasi toleki ba marabu toleki ba chef coutumier na makasi toleki bango. David azui biloko kono passe bande konaye balinga mina kolo boyo kalikambo tango David azotambola azotama image ya Jésus. C'est Jésus en personne, il est venu avec la nourriture pour donner aux enfants d'Israël. Et tant comme kuna akuti Goliath. Nous avons pas la première révélation. Goliath a bandi ko nguluma. A bandi ko finga. Mais David tanga komi ayebi se basai na roi. Soki moto abomi David abomi Goliath roi ko sala nini. Comment vaincre le combat? Il y a des stratégies à faire. Comment vaincre le diable? Il y a des stratégies à suivre. Pour la prière, il y a des stratégies à faire. Mais David a commis koloba. Comment mutu musutu bakataye azana musutu na njoto na ye. Bakatiye musutu te. Comment ko finga armée ya Nzambe bana na Nzambe obakata bango musutu. Nzambe yo zaliwa. Papa passe na yo. Mawana yo lele pa ya Nzambe ko lele pa ya koko na auto papa na kufate akosala yo lokote.
Ok, n'est pas bangangate, barobebi so 4 fois. David a dit pas dans Nzambe. Comment Moutou le défi? Comment vaincre le combat? Moutou ba kata ngengate. A quoi défier armée Nzambe ndengeni. Yo mwana na Nzambe. Ndengeni mokile ko défier yo. Ndengeni batalo kuta ko défier yo. Ndengeni armée satanique ko défier yo. Tango maloba baksali na roi bayoki yango Saul. Bako ebisa Saul. Mwana Yesaya ye. Tala maloba zo koloba. Yo za capable ya koboma Goliath. Ah, Goliath est guerrier. Tala frère, kobanga loko na vi na yo te. Na ko pesa yo 4 stratégies. Ou go vaincre ennemi. David a dit préparer coach na ye ibenge ya David a Jésus-Christ. Ibenge koche, ibenge koche. Ok, oya Congo na football ezali ibenge koche. Mais oyo ya David, David, Yesu koche, Yesu Masia koche, Yesu Masia zoko koche David. Azaki spécialiste en matière frère et sœur. Yango ba mango baloba di sanu ya jigolotiki lonkema. Abi di sanu ya likolo botika na makako ya spécialiste na plonge. Et sende azali mais sende ko makako te. Mokombo so azali ko kate. Et sende so ba ebitanga na mongala c'est d'ailleurs kirei. Et kirei za kuna na ko makako te pas makako na ba stratégie moko danger. Jésus a ko coacher David. Jésus a lancé ma stratégie à combat. Jésus a donné la ça so ka koti bo biso ba mongo to ba ibora. So na betio kubo. Spirit ndé uté pas so ba mongo. Ba ngo ibora. Na fente bo ibora. So David a na mama na ibora. Parce que lion kangi nyama même okoboto la lion ndengeni. Ou si nanzala kangi même mais il est capable ya ko beta ou ça comme ça. Pourquoi? Il faut 4 stratégies, 5 stratégies dans la vie pour na obunda olong. Un frère soeur. Première stratégie. Pour nous gagner le combat, David a gagné le combat. Il faut connaître la position de ton ennemi. Il y a des positions de l'ennemi. Position des amis. Hein? La position de ton souk finger. Ça qui a finger pour alembi. Ça qui a salé pour zekat nango. Il y a une position ennemi na yo. Il y a mis balai. Avoir le courage. David était courageux. Il a courage. Soit il cambo quoi frère lobby fabriquer ça là comme sous. Oh je suis lobby ça là monsieur Kosim. To ya rende kotika bato. Na lugana kende. Yo vas porter à paradis. Il y a aussi des gens qui souffrent en Europe. Porter à paradis. Papa, porter à paradis. Bato musu be bangina na bangwa comme akene porter. Alors que ne peut pas kana mokili en hôtel kaka bilili ya mokili sika so bota ma personne. Ah, bon, en Afrique, frère, courage na yo. Si vous avez courageux à Wate, même comme une porte des États-Unis, vous avez courage au Gozanga kak. Si vous avez courageux na kin, kuno Gozala. Si vous avez courageux, frère, ouais bien bitumba. Ngala kondima so bangaka kisi bazali. Neti moto ngala beta kabali te. Katanga kisa ba joana no beta kun. So na rotia bi. So na ko kweya pena na 5 minutes le mutu bimi pena na ba kisi na ngai te ndenge. Hein? Qui c'est ça la canalo qu'on Nzamba bakisa quand nos frères ma case c'est ça ma bakisa parce que David Nzamba bakisa ma case incroyable plus que Samson. Avoir le courage dans ta vie. Yo dans le courage comme à 50 ans et pas maman papa 40 à 25 ans 15 ans aux autres ba fou aux autres kabala na ndoki. Ndoki ya pam bali bandi na mande fo bima kunati. Ndoki. Tika balambi nini yo nini pondu yo bimisa mo azando te yo ba boko la ko ere nini ndoki ozai courage David alongo na age ni papa na maman na ye azaki elanga pas 18 ans akeko boko la ba même na lié chaud oh Yesu na lié ya pasi il était courageux. Et la Bible nous dit, frère, Josué chapitre 1 verset 8, que 7 livres de la loi ne seront pas de ta bouche. Médite les nuits jour. Ayez courage dans ta vie. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Courage à Ndumba te. Courage, mon soeur, courage à Ndumba. Ou à Kata, à Souki, à Ndjoloko, à Mila Solate, à Ndjoloko, Yango, à Teoya Satan. Oh, à Nzambi. Joie courage, frère.
Troisième position. Pour vaincre le combat, il faut savoir quel instrument que ton ennemi utilise. Instrument nini, arme nini, ils ont utilisé pour combattre Katna. Ton moi qui Goliath, ton moi qui n'a pas Azaki n'a pas lance, Azaki n'a pas javelot, Azaki n'a pas cuivre de rien. Ben instrument ça y a même obédier du Congo que Katna était. Mais ce instrument nini, ennemi a tel melio, ou yabundanango, ou yé bien instrument nini. Il faut un instrument nini, ou ennemi a tel pour détruire. On peut se passer biso à un amokil. Instrument au Satan a détruit biso le couteau mensonge. Deuxième instrument c'est la haine. Troisième instrument c'est le manque d'amour. Quatrième instrument c'est le kotonga. Kotonga. Kotonga na kotonga. Kotonga to sali bango le côté ba ko ina oka pambo sali quatre na côté. Instrument de moi utilisa kango na quatre pour détruire bana na Zambie. Cinquième moment pour tout contre la matière na papa matière dans les mingi. Soyez déterminés. Il faut de la détermination. Quel que soit le problème na yo, il faut la déterminer. David était déterminé. Il y a un Goliath. Il y a vaincre Goliath. Il y a détermination les amis. Kaka ikobo. Mbebunyo était là na pité. Mbebu était là mbongo no pité le ka michola. Moi, mise comme on biso dans le leke. Le kola ngile tela na ekobu. Au moins moi la salle kate. Inzoto peto yondoto Satan. Satan. Détermination en wana. Hein? La détermination en wana. Hein? Détermination la simbi de la kebanga ki se okufa ko tiola otikala. Hein? Okufa ko kende. Ça c'est la détermination. Il faut avoir la détermination dans ta vie. Et là, on a deux salles. Il faut na longa yango na kombo na Yesu. Quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, quels que soient, je ne recule pas. Cinquième opportunité, papa, pour que il ne recule pas. Quel que soit l'obstacle, un lion ne recule pas. Un veilleur ne recule pas. Goliath ne recule pas. David aussi ne recule pas. Pourquoi on récupère ma camonayo? Otika kolela kaka nzambe asoba comme une église bansambe là soba bloquer la libala nzambe kangolango nzambe surtout pasteur nga Fisto Bazili les bogards de tous les temps so ka nzambe nzambe on pas chanter et tout na moi chanter mo aleki était aleki bango to aleki na ba Denis Ngoni na ba aleki même frère Patrice Tagoyemba malasi mo ba aleki tout obozoka même moi na mbiye pasteur nga aleki bango okoyoka yango bilili ezaliao nzambe nanga kotika nga etena so ba atsenze moka bakanga bako na sima bazali ko so omi ebite yo olela nini David alela kite Goliath a terminé liboso na ye et David a na risque nyonso ya vie parce que il combattait qui un grand guerrier du monde qui ne reculait pas, qui ne jouait pas, qui était déterminé dans sa mission. C'était Goliath, image de Satan. Ozole lani, masume le kayo. Allez, masume le kayo. Yo pena yo mwana mwaso kanga. Bato boni ba fina yo. Ba fina yo pena ningo za. Okata libala kuna popolo. Ba fina yo boni yo zo kanga. Okata libala kama molima pitete. 500 personnes ba fina yo. 200 ba coucher na ba nebota matelelo. Otikala ki bwaka. Tango kai kuna milimo wana ezo lata yo. Bakata yango ba lien ya famille na bino, ba lien impudicité, ba lien sorcellerie, kata yango na combat ko la solution. David allait la quitter. David savait il est entre la vie et la mort. Oh Seigneur Jésus. Tika il obé si merci ko zakati nango, nous continuons frères sœurs. Et si merci ko zanango. Et puis chaîne yo na solo boy. Bon moko ya mboka. Chaîne ezali béni. Première chaîne, un de ma prophète, Ateya. Oh PDG, tika nzambe nga pambola yo. Mosala ke liboso. Mbonga des esclaves na yo, je te bénis en tant que l'homme de Dieu. Mais so na siko bénir yo, otina nga offrande na yo. Otina nga 10 na yo. Pona bénir lo pambate. Nzambe misa nzambe tamala kata mbongo. Ane yo ko zala kati na yo, pa ndimi chaîne na yo. Ba to kwa ba maestro. Ba cameraman, oyo ka professionnel. Image ya solo. Combattant Christ. Ako filmer mosali na Nzambe alobi papa tika lo banzambe panza kati na yo na maestro na ba cameraman na ye na ba PDG baza kuna tika Nzambe asimba kati na bino ko recruter mwana mama na Yesu ko recruter ADG kende liboso na ningi mbulo bimisa ba chaîne ba télévision nationale pas internationale
nazo pas mona komo ya Nzambe parce que le obé aussi mamokili mobimba David a rekila quitté et tant baza ko passer liloba comme frère et comme si ko pas ya roi mwana elenge atuna makambo oyo aza ko défier Goliath frère babengi David et pas ya roi David a comme pas ya roi. Oh Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, roi de l'univers. A combien pas ya roi? Roi lobi makambo no ki aso abi, oui roi ya solo. Peso ki David motonga roi na lobi moto ko Goliath na ko pese moi sinanga. Na bi Nzambe ko kisakati nango. Alors bien ça très jeune. Comment ko bunda na mutu ya kala o ya sebe expérience. Te na makambo ya Nzambe jeune ya zakate. Na makambo mo kilije na zakate. Moto na opportunité na ye, moto na makasi na ye, a na chance na ye Nzambe asala. Soki moninga échoué lelo, eza yote yope meko ya yo lobi pe ko réussir. Ya ko réussir. Ah? Soki likamba moninga kangama ki yoko bate kangama te yo meko ya yo. Tala to abisu makila rouge, mais makila esa kamisana na yango. Tango roi qui proposition à David. Et roi lobi oui, na kondima kati na yo sikanini okono bunda na ye. Mengai na ko pesa yo bilamba na ngai o ya bitumba lokola guerrier. Frère yo ka Nzambe alokota kana se tomboli. Bande ko na ngai okali kembe ko kamwa. Papa bilokota lokota. Papa ya salaka, papa ya tombolaka, papa ya bakisaka kaka yepe motabwaka pe abomisaka. Oh! Tango roi qui va proposer à David, David capable de comment calculer la roi est impossible. Mais quelqu'un David est possible parce que David est comme un lion. Lion a qui Goliath dans ma casse. Lion a qui Goliath dans ma casse. Et puis ours a qui Goliath dans ma casse. David est comme un casse qui plus super que mais pas de qu'on dit mat. Tango roi qui propose naé, alongoli bilamba. Ya royal ya bokonzi ya bitumba pesi na mukolo wana frère ezali puissant ezali transmission à sacerdoce nde Saul akweki mukolo wana Saul Nzambe alongwaki na ye bokonzi nyo zozwaki na David frère yango yo ndeko defaka bilamba baninga ya bato keba okode fela mama mutana ki sorceleur olatengo komi na ndoki olatela mama mutu ya ndumbo komi na mulima ndumbo ya bilamba mutakuluna komi na bilamba kuluna keba roi longola kaiba kita pesa David bokonzi. Frère, David moboko lui-même. Moto ya pam. Oya ibana kité. Grand ande lié moto ya ville. Alors kota kana se tomboli nikolo e. Alors kota kana se tomboli nikolo. Ah Nzambe otomba David frère. Tango longola David ameka bité roi. Ngala bundaka na biloko te. Liyo azala ba griffe koleka. Griffe ya Philistien Goliath démon. Nani ana makasi ngai usana makasi ya koleka oyo papa alongo bilamba wana yo kali kamba ko kama frère na to personne maté prophétique David a joué papa fashion zale na ngo so comme poto olia ka fritité o mesana na vidéo na kwanga makasi lia ngo to mesana moroli na biso oro lia biloka mindele kuna obela cancer te. Hein? Olia batiaga, batie sauce, bakamati, tomate ngobesu batie, bazui ndunda pa batie, olia papa, ne robeto kanona libupo olia ngote. David na ko bundela biloko te. Roi Saul. David akei. Akeko zuwa 5 biloko. Na biloko David azuaki. Azo liboso judiciaire. David azongi adula Pierre. David azongi lisusu azui mabanga pe azui nzete et tant comme Goliath ayiko défier bana d'Israël David a porté liboso yane dia babi yo to bi orgueil no David bande pas peur za orgueil okoyi pe paroka na orgueil na yo ko tele me moto bisusu kakika Goliath azaki ha biso to kakika obi mwasita osimboro kakika bwa to kufa. Pas yazaki suka frère mais yo ko telema David leki na biso orgueil na yo to lembi orgueil na non David n'était pas orgueilleux frère il avait l'esprit de Dieu celui qui a l'esprit de Dieu il est supérieur par rapport aux autres chaque fois que Israël tabango pratique David azakuna te abi yo moto bakata mosutu te papa soki moto ba cha mo sapitie mo sape au nom de Jésus
Ce qui a Pamela au nom de Jésus. À moi la vengeance, à moi la rétribution. David a un esprit en Zambé, esprit à guerrier qui n'a qu'à t'ingoter. Et tant que vous pensez, David, Goliath, à mon ami, un ennemi n'a pas de nangai. À moi, la jeune, moi, il y a mon quête de 12 ans, de 14 ans. Alors, bien David, Ozali Elenge, Ozali Mawami, Katnayo, Pona, Nako Kata Mutu Nayo. Nako bua kanzoto likolo na nzete bande gazan ba kolia katnayo. David azongisi ye ndoki alobi na lobana ye magicien chomo sabitie misapi agangele aswani so boswana na komo na Yesu omoni ndoki belela. David abane ko bela ndoka bi yo mota mosutu bakata yo ngenga te koma yo ko bunda na armée ya Nzambe lelo Nzambe ko kitisa yo na mabele oyo ba Nzambe nga David ala Nzambe ya oyo lekio na makasi bitumbe kwe papa. Pololi loli. Goliath a passé. Mais pas David qui n'a pas de temps. Mais il faut expliquer à nos frères et sœurs. Tant qu'on s'approchait, David a dit à Jibicière. Assimi 5 pierres dans 4 de Jibicière. Assima qui s'était. Assima qui les sous. Sacrement. Et tant qu'on s'avance, David a joué qui lance-pierre. Et a joué Jibicière. A comment il lance-pierre. Lance-pierre a joué les bancs à Kata Jibicière à Simbiango. Tango, Goliath a dit, mais est-ce que vous avez un tombeau à Katnanga, les longs Zambia au Soukisakatna? Frère, celui qui protège un homme, c'est Dieu. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. A comment il lance-pierre. A beti David a beti kaka de longi ale Goliath a baluki a kwepa tanga kwei ba filisi ba kina débandante David a Goliath a kwei ba poti David a poti azui kaka ipe ya Goliath a katie kingo pe ya sini mutuna ye victoire na boko na Nzambe ezo la kisani ni frère sœur victoire za na ba na Nzambe Somme 34, verset 20, les malheurs atteignent toujours les justes, Dieu les délivre toujours. A kamati ka peine na ye akati na king oyo David azwa ki yango pa akati na justice ya Nzambe. Frère sœur yo moto na masumu, moto na mabe. Ozonyo ko ba congolais. Epée ya Nzambe ko sambisa yo. Même epée ya Nzambe sambisa ki depuis bazaki na ndako ya Salomo. Et quand epée ya roi. Justice ya Nzambe zali frère sœur. Goliath image ya Satan et Nzambe asukisi Satan Nzambe aza makati koleka Satan akati Satan mutu soki Nzambe akati Goliath mutu tokobanga nani frère pourquoi David azwaki biloko mitana biloko sacerdoce azwaki jibiciaire pona ni jibiciaire wana ezaloko église ya Nzambe na 4 églises on a 5 sacrements et na 4 églises on a 5 ministères. Yango David a 5 pierres et na 4 ya jibiciaire. Tous un apôtre, tous un prophète, tous un évangéliste, tous un pasteur, puis tous un docteur. Rôle la bangoni pour la perfection de l'église. Jibiciaire c'est l'église. David a dit na église ya Nzambe, pas église ya Nzambe, et donné mwasi ya Nzambe, tala nga mobala lingaka mwasi na ye, ko le kabila ko nyonso. Mwasi lingaka mobala ne ko le même établi na golia na kitoko na lengi. Ndako saote, o kabila moto biloko tu ba venir ba kabila moto mwasi te. Moi, quand je suis venu, je suis on a sala. On m'a dit ah frère, moi si Yesu, azaki na kati na ye. David a dit lance-pierre. Na kati ya lance-pierre o azwa ki frère ça prophétique. Lance-pierre ça na deux croix. Ya liboso lance-pierre croix Jésus, parce que victoire pour bitobika. Azaki na croix Jésus na kulusi na nzoto na ye pour tobika yango na croix. Et puis na kati ya lance-pierre ça na deux là c'était le makabo. Moko za Bible. Moko est dans le Nouveau Testament, moko est dans l'Ancien Testament. Et là, quand il y a la Bible, et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans la Sainte Bible, avec la parole de vie, au soit quand l'objet a dominé Goliath. Ouais, on m'a l'objet bakani. Car il y a un bateau, il y a tué la bateau. Tout le monde frère sœur. Et David na kati na yango, et libanga ya kamata ki moko na kata jibisi na kata église. Et so la sabiso c'était Jésus-Christ la pierre angulaire. Ephésiens 5, Ephésiens 2, verset 20, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes
Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors quand il est na kati ya kulusi, on a dit l'Aspierre, na li Biblia, a Betty, David a quoi, puis histoire et sili. Et ça que ça a été, Jésus-Christ restera toujours Jésus-Christ. On l'embattait frères et sœurs, quel que soit l'obstacle, quel que soit le problème, Jésus a l'ongaki Goliath. Et Goliath, c'est l'image de Satan. Et David, c'est l'image de Jésus. Et Jésus a toujours victoire. Jésus a dit que Romains 8, 31, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Goliath est à quoi? Oya soukisa kat nango pe Israël mo batombola ki Goliath David ke yonde Nzambe asali kat na yo okuzarwa na biso Nzambe akolokota na poussière akomisa na likolo et na kopesa yango Goliath lelo gouvernement na pouvoir hein? Regarde comme la population souffre, regarde comme vous prenez la population en otage. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux. Vous êtes là, vous gouvernez le pays. Les gens sont dans la misère. Vous êtes les Goliaths. Qui sont aussi les Goliaths? Ce sont des Tshisekedi. Ce sont les opposants qui cherchent leur pouvoir. Ils n'ont rien à voir avec la population congolaise qui souffre. Ils cherchent leurs intérêts. Ce sont les Goliaths. Hein? Ce sont les Goliaths. Qui sont aussi les Goliaths? Ce sont des civils qui sont allés dans les 5 ans pour chercher des postes avec l'opposition. Hein? Où est la partie de la population congolaise? Où est la partie du peuple? Tout le monde parle de nom des populations. Peuple, peuple, peuple. Quel peuple que vous parlez? Dieu vous jugera. L'épée de Dieu est là pour trancher. Les sociétés civiles, complices avec les opposants, sont des Goliaths. Vous serez jugés. Peuple congolais, il n'a pas perdu. Nous vaincrons le combat avec nos prières. Et je termine par là. Que cette parole que je prêchais ce matin puisse toucher toute la planète du monde. Que la puissance de cet esprit tombe sur vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon numéro, si quelqu'un veut me chercher pour me trouver, WhatsApp, Viber, Imo, 00243 89 610 49 41. L'autre numéro, 00243 81 807 26 78. Quand tu m'appelles, tu vas me trouver, je vais t'aider dans les enseignements prophétiques et professionnels. Et mon Dieu vous bénisse. Alors, bandeko, désormais, Bokolananga, Nabomoko Yamboka, chaque vendredi pour la prédication. www.com Bomoko Yamboka. Soki obeti wana prophète John Gefa okokutanga. Yango moni première prédication nanga na salaki ensemble Jésus ma victoire nazali visionnaire. Alors soki obengi ngai na kolakso place église ezali, place makambo ezali, pe bokomena na image yango komona na ba musicien o bazoko dore Nzambe ya solo po ete lipambo ina kolo ezala. Pona suka lisusu soki olingi kozwa oluka bando kozwa ngo ka pa bomoko mboka azali wana okobenda ye akosalela yo bande ba prédication malamu ekosunga yo. Pona suka numéro nanga 00243 89 610 49 41 00243 81 807 26 78. Soko bengi na kosalisa yo na mateya mususu eleki ya malamu pe Nzambe akosunga. Tika ete moto so kiloba oyo na kati ya mokili nyonso oyo. Que mon Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.